nde papa apesaki nga mission ya kodétruire foye ndeko na ngai. Nasali mabe ebele na ndako ya ndeko na ngai. Parce que mission liboso papa apesaki yo mpona kodétruire famille nde nakomaki nde totala ye na miso na biso molili mobali naza makasi na priere naza moto asilikaka mingi tomoni oyo tomoko osala eza te nde kalingaka bana na ye mingi yango na bande nde na kobebisa bana na ye bana wana na devirgeaki bango na ndenge molili me namemaki yango ntina physiquement e nakomi kobima na bango ere nyonso na ndenge molili me nabebisaki bango ntina bonzoto boye deuxième mission ezalaki funa boma ye nde toboyaki koboma ye mbala moko tobaki fo tosakanela na nzoto na ye tobandi nao na kobwakela ye mpesi par rapport à Arthur Moussali. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mouton nyo sans ma casa va confesser péché naï. Il est fidèle et juste pour nous le pardonner. C'est asa fidèle, asa juste pour nous misali. Et pour nous purifier. Pour purifier, ça dit que la maladie na kati na yo. Kozonga na état initial où on a créé. Pas si nous sommes bandés comme matin na motema. Na moment ils ala nil sans effet. Guérison est kota na kati na yo. Pote kauka na makasi na yo. Nyonso ezali ki réclamation. Nyonso esprit négatif ezo déclarer amené pour na sacrifice. Kanenga yeko confesser. Kanenga ndimyo loko la Seigneur peut sauveur. Vie kota na kati na yo. Il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est que le qu'on a recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Condamnation, nous sommes le monde par le nom de Jésus-Christ. Téléma, foncé. Ok. Ok. Bolingo eleki nyonso tosala juste ya bolingo pona ba orphelin na yango orphelinat Bravo Jésus a organisé bongo liesa orphelin na $20. Shalom shalom peuple de Dieu, opération Sunga orphelin alia alata PHCI la fin de l'année. ndeko nyonso to ya motema malamu oyo apesa motema na ye na œuvre ya kokanisa bana bitike esike bazeli mpe bavieillard ngonga yango oyo ebeti Kola liloba nzambe ezotalisa biso na mukanda ya Jacques chapitre 1er verset 27 et le religion pure sans tache devant notre Père Dieu tout-puissant et ça pour consister aux soins ya ba orphelin ainsi que ba veuve. Équipe ya Bravo Jésus et kosala ba descente na plus de 10 orphelinats pour na koliesa ba orphelin. Okoki kosala juste ya bolingo na ba plateforme na biso ya paiement mobile neti Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, PayPal. Tozwami bongo na commune ya Matete, quartier Viaza, numéro 27A. Pour tout contact, plus 243 89 18 89 886. Soyez bénis et bonne fête en 2026. Que le Seigneur vous bénisse. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre chaîne chez Misso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci de la confiance, merci aussi de la fidélité à chaque instant, à chaque moment. Vous pouvez savoir Misso Nakat, c'est le meilleur de chaîne où est chez Misso Télévision. Merci Nayo, Moutomisa Nakolanda Misso, merci Nayo. Aussi manifestaka na ba commentaire pour nous sa remarque ba suggestion par rapport à l'émission ndenge déroulaka na kata chez biso merci infiniment parce que à travers bino des zamba osala biso ngulu toyeba kosala mosala kitoko
Merci aussi à l'équipe technique chez Bisso Télévision. Merci à Papa Denis Moussolo. Merci à nos caméramans. Merci à Madame Jesper Kachama. Merci à Papa Israël Monzo. Merci à Papa Jacques Milambo. Merci aussi à Ndeko Deo Gracias. Merci aussi à Johnny Urbain pour le design. Bandeko Balandi, Toye na émission Oizali derrière le masque. Pourquoi émission derrière le masque? Toujours dans le baga, chaîne chez Bisso Télévision. Dès que la chaîne qui vous ressemble. Comment on s'en biso ba oyo ba dimi Jésus comme Seigneur et Sauveur ba yeba kotambola na limimia na se na moyo yo soko yambi Jésus comme Seigneur et Sauveur te ozo risque au perdre vie na yo mais soko yambi Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur je vous assure parce que biso ba oyo et ça à travers ngolo nzambe nde tozo vivre vie na yo etambola na abondance na kati ya mboka na kati ya monde entier mobimba na kati ya continent oyo tozali même Afrique même Europe chacun de nous tobotami na ba famille oyo il y a des réclamations mais à travers Nzambe nde abrisaka ba réclamation parce que na mokane Romain lobi si Dieu est pour nous qui sera contre nous ça fait dire que tant Nzambe akomaka mpona biso eza na moto moko tatelemaka assez passé opposaka mpona ko manifester malheur moko mpona bana Nzambe te Zamba triomphera toujours to bimara baloni. Yango à travers cette émission et sungara biso to yeba lolenge nini oyo to koki kotambwisa reste ya vie na biso. Merci infiniment à Papa Chiki Moukadi parce que ce n'est pas donné à tout le monde et Papa Chiki a payé la confiance qu'on a osé la présentateur de l'émission derrière le masque. Émission derrière le masque le lot aux anan deko a bengi biso. Et étant voyé, ce n'est pas autorisable na biso pour disposer pour terre parce que on a fait l'effort il y a qu'on chata chasser et battre là pour et dégager même na mai na masolo pour que n'est pas dans le type et puis ça biso pas cité mais ça n'a pas de problème et à travers cette émission les ça là que ngai na yo muto zotala to yeba pour te bandaki ndenge nini pourquoi peut pourtant comme lié à ça là qui acte nini pour que pote comme il a yango na osenga ola de mission na boke binyos pour permettre yo oyiba lo lenge nini o vivre na se na moyo ndeko papa na pesi bino bonti bonjour bonjour tout ça là. Seigneur, nous te rendons encore grâce une fois parce que rien n'était possible devant ta face. Dans le moment où on s'est réunis, on a sengi aux alors rendez-vous, puis aux alors contrôle. Puis ça biso, nguya, puis makasi, y a coupé sa solution, na problème on de quoi y a assiste biso, nous bandi l'émission. Nous soyez esprit oyo, y a coupé maloko la distraction pour neutraliser ya. Entité nyonso satanique wa kokoya pour ma distraction na émission à l'élo ils a ni l'essence de fait nyonso to kosala to sengi ozala au rendez-vous pour le contrôle par le nom puissant de Jésus-Christ de Tolobi amen amen ndeko papa où je sais que pour te déranger parce que tu as qui si tu sale fort bino chasser pour que ne pas que salité qui t'a même dans d'autres allées et là, on y est sali qui est pour te comme c'est une longue histoire. Après, on a évité son nzamba olimpisa. Pour nous se communiquer ça la volonté na ngati. Finalement, mais ko zala mo mulai. Nazaki no ate. Na utaki na mboka na biso bayanzi nde papa mutatindaki ngai awa na ya kotanga mizaki koya kotanga te papa na nga botamaki na ndeko ne moko ya mwasi e papa na nga botenga nga moko mwana ne moko ya mobali nga mpe mama na nga kufa e ndeko mpe ya papa na ngai epa botaki mwana ne moko ya mwasi me viki mobali ya ndeko ya papa na ngai azalaki na badifficulté
papa na bolingo azalaki nango na ndeko na ye azwaki mwana na charge atangisaki ndeko na nga wana baetidi nyonso ndeko ntango akoli akendaki kini na papa na ye nzambe mpe ye kosunga ye azwi libala na ye abali me banda balaki nga na papa na mboka badifficulté ntango nyonso papa abengaka mwana mpo aide ye ndeko na nga lelaka kaka mpiaka nde papa ekoma ekosala ye motema mabe azotala ke mwana onga natangisi nasali nyonso mpo na ye lelo akoma mutu mazolinga kosunga nga te nde papa longola nga na mboka abengi ndeko na nga wana mwana atanti na ngai ke makengo azoya kuna kotanga ndeko pa boyaki te vike papa yebisaki nga mona bosala fort natindela ye bafrai na ye mais azala na kini kuna mpo atanga université bien lere nayaki na kini ndenge ndeko ayebisa biso na telefone réalité ezalaki bongo te ndeko aza na vie ya bien akota libala kitoko ele anapesi papa rapport oyo naye kokuta na kini nde papa apesaki nga mission ya kodétruire foye ndeko na ngai nasali mabe ebele na ndako ya ndeko na ngai papa tindenga funa panza libala wana mpo tokota bien na nzoto ya ndeko na ngai kopanza libala ezalaki facile te viki mobali na ye asambelaka tokomi koluka moye nini tokoki kokota mpo séparation ezala na kati na bango mpo projet papa ekomaki ke lokola mwana naza bizaleli mabe fo alalisa ye mutu na se nga oyo na kosenga nzambe alimbisanga kaka mpo nasala ngo na volonté na ngai te nde bana oyo baza bana kazi na ngai bana balingaki nga mingi me oyo nga nayaki na ndako na bango na esengo te nayaki na ndako na bango na mission bana wana na déviergeaki bango na ndenge molili me namemaki yango ntina physiquement nakomi kobima na bango ere nyonso na ndenge molili me nabebisaki bango ntina bonzoto boye bana bato bayebi mibali te bana bato bayebi vie mabe te apart kodévierge bango natikile kobainfection oyo eza grave oyo nayebi te so ata docteur akoretraite yango mission nayeki na ndako esimbaki mobali ya ndeko na nga vika asambelaka maza moto asilikaka mingi libala ya ye na ndeko na nga ekufaki nde nazoloba boye na ndeko na nga place meme azali nayebi kaza place apasi na bana bazonyokwama natikaki ye mpe susu kaka te vike mission na biso ezalaki efo toboma ye nayaki obwakili maladi apesi ye nzoto mobimba epolaki ye nasuki na maladi apesi te nzambe alimbisanga nasuki na maladi apesi te nayaki obwakili susu mbasu mpo tolimine ye nde maladi ya mbasu esimbaki te yango lelo oyo nga nazosipi papa akosaki ngai nde nazoloba boye papa apesi nga mokongo tous les codes nabetaka mpo yo osala intervention papa azoya lisusu te nazobenga olukelanga solution mpona lokolo oyo nasali emwa libanda mbula nyonso ezozwaka na nzoto nde naza boye papa tiki ngai bakodi nyonso nabetaka mpo papa ya papa azokoka lisusu koya te ata na se concentre ndenge apesanga bacondition ke so naza na posa na ye na se concentre natanga nkombo na ye akoya kokota na nunushu apesa ngai tosololaka na ye tozalaka ne ere nyonso
Mais un mois yango banda lokolo ezopolanga boye papa azobenga papa azoya lisusu te yango bandeko ya mitema mawa ndenge nafandaka na balabala ere nyonso kosenga nde bayaki kopesanga nimero ya émission oyo nde nabengaki bino bange ezalaki facile te mpona koma awa yango nakosenga bino bosengelanga mpa nzambe abomanga kaka na kufa pasi ezomataka ntina motema soki ndeko na ngai kozwa okazio ya kotala meme émission oyo alimbisa ngai nasala yango na volonté na ngai te ezali papa moto akosaki ngai nzambe ndeko na ngai oui. seki koyoka bino nde olobi oza ndoki so oyaki na ndako ya tante na yo aza tante to aza grande sœur na ngai grande sœur na yo abobotami ndeni papa na bango na mama na bino baza nde ngai nazalaka mwana noko ye mwana tata mwasi ok seki oyaki na ndako na ye na mission seki yo oyaki na ndako na ye na mission te nazwaki nde mission mission nakozonga nde lai nakomi na ndako na ye lai nakomi na ndako na ye naye kokuta ndenge tosololani na telefone te e na telefone yebisa soki ere nyonso azala na mbongo te ye mpe azoniokwama lai nakomi sur place naye kuta le contraire que grande sœur aza na vie ya bien bazanga eloko te nde lai nabengaki papa nde papa nde akopesanga mission na détruire foyer na ye parce que mission liboso mpo apesaki yo mpona odétruire famille na ye nde nakomaki nde totala ye na miso na biso molili mobali naza makasi na priere naza moto asilikaka mingi tomone oyo tomo kosala eza te ndenge alingaka bana na ye mingi yango na bande nde na kobebisa bana na ye na diverge bana na ye na ndenge molili me namemaki yango ntina physiquement boye natikeli bango bainfection oyo yebaki na munganga bakangiki bana na baza deja diverge me nzambe aza likolo yebiki bana na bayebi mibali te nzambe alimbisanga na oyo nasali nde esaliki ndeko na yo babengana ye na ndako epa mobali libala nekufaki deuxième mission ezalaki soni deuxième mission ezalaki funa boma ye nde toboyaki koboma ye mbala moko tobaki fo tosakanela na nzoto na ye tobandi nao na kobwakela ye mpesi aniokomi na mpesi esili te e tokobwakela mbasu ya nyoka nde yango soro oyo nga nazonyokwane me neremake papa aza moto lokuta po atiki nga na pasi oyo e mwa banda nga na nde konyokoma na pasi oyo papa tous les codes apesa ngai esimba susu te nazala so nabengi so na se concentre pendant 1 minute nde présence ya papa eyaka naza na ekeko mo na chambre nango papa apesa ngai akotaka na ekeko wana nde tokomaka kosolola so mpe naza na mposa namona ye nabetaka eloko mo apesaka na maboko oyo bafumu bazala nao na kitalatala nde namonaka papa soki eloko azotinda nga nazokomprendre te ye moko akoexplike nga na komimona boye nasali mabe ebele na ndako ya ndeko na ngai me na volonté na ngai te parceque na moment place ndeko na azali oyebi yango nayebi te ainsi ke bana na ye place baza po oyebi te place bana mpe baza nayebi te ça fait déjà combien de temps depuis mbaso yango oyo ezongeli mwana un mois yango nakokosi déjà un mois nazolala te pasi ntina motema
yango kosunga eza mabe te kosunga eza malamu mais faut yeba mutu nini oyo osunga ntango ozwi volontaire kosunga mutu il faut pe kointercéder mpona mutu ozosunga kolinga te mpe yo mutu olinga toujours basunga yo mutu moko bo azotangisa yo parce que soki olandi bien problème oyo ndeko ayebisi biso papa na bango nde mutu atangisaka ndeko na ye wana ka lolenge atangisaka ye ape na posa ye mpe asunga ye so abengi ye toujours bongo eza te toujours eloko bongo eza te siko na kosalisa oyo asalisi mpo atangisa ye nde azwi accès ya koluka ye mutu nyonso ya mutu akabela mbongo te mutu nyonso ya mutu atangisa yo te difficulté problème vana na bana na yo lele pa nzambe nzambe soki asungi yo atangisi yo soki asungi yo aede yo aobloke eloko moko te parce que ye mutu apesi yo mais nga mutu amokili akokopesa yo jour mosusu na change motema parce que namoni aretour yo opesa ngai te nga napesa ko kana pesa ko mpona nini mais nzambe ata apesi yo lelo apesi yo mardi apesi yo mercredi jour moko ta kotikala kolobaki nga nalembi yo mpona pesa yo chaque jour il faut toyebaka mutu nini ozolingaka bilongo bongo mutu nini ozobengisa comme invité aya na ndako na yo mutu nyonso abayaka na ndako ya mutu ayaka kaka te mpona asunga yo mosusu aye na mission neti ndeko mission ayaki nango mpo abomama bato nzambe na bolingo na ye nde omoni retour yango abwakeli mama ezongeli ye moko soki mama ozotala biso bisika oyo ozali parce que mission elandamaka partout eza chez biso télévision tozwami na fiki les importe le numéro eza affiché na babare ya poste écran na biso eza plus 243 97 66 66 604 benga oya toluka ndenga koorienter bino na prière et toluka ndenga koorienter bino na délivrance parce que même na ndeko ngo oya salo mabi asa na place au monde la yote pour ba benga ni bino ndeko na mobali nazongi mo muke pa na yo omoni sikoyo na nyonso oyo sali est-ce que papa ino seku ya kobikisa yo papa sundoli est-ce qu'on ndimi boyamba nzambe na motema na yo so enzimaki te me nakomi awa te naza mpo ya kondima nzambe même na kolia emonana kozolia te c'est ozovivre difficilement so ya kolia nano ezomonana mpasi bongo oyo mpasi okende osokola même mpo ta pansima ezosalama te lokolo ekongo pesa me misolo nga mona ezomiyonga nasaloko mpe na volonté na nga te papa ndampe akosinga papa manipule ngai le problème eza ya makasi papa na bino amuta misala mabe aza moto azobima loa chef ya famille na physique mais eza ntina spirituel aza toujours mpona kobima négativité na famille si obota mokoli est ce que omona mama na bino nayebi mama te eza kosa papa na bino ye moko nde asala sacrifice ya mama na bino eloko nga na kosenga yo ndenge ozwi makasi ya koya a okonfesi na kosenga opozwa makasi ofungola motema na yo pour que recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur parce que na nyonso tokoloba na yo na nyonso tokosala soki oyambi kaka Jésus comme Seigneur et Sauveur te eza pamba mosusu na lokolo ndenge okende tia lalonga ezala makambo mosusu oyo tokoloba na monoko te parce que biso bana nzambe esengi totatola toujours malamu selon bino nde bokanaki nde bobwakelaki ndeko na maladi ya mbasu oyo ya nyoka posala nango combien de temps toyebaki ekowumela te mpo yango emataka mbangu ntina motema moninga oleka ebele me nga mona ekopane te so nzambe nde moto apesinga punition mpo nazosenga meme nakufa nazokufa te c'est logique osenga okufa okufa te parce qu'il faut confesser
okotatoli otatoli nde yango esalaka ozala libéré parce que osalaki makambo na volonté na yo te na appui ya papa kobonga ya motu na vie edépendaka na nzambe so moto akabeli yo te eza volonté ya nzambe. Alors loko ozalaki déjà na se ya envoûtement na se ya réclamation ya papa na se ya condamnation ya esprit négatif nde elati yo pour tosala eloko. Imaginez que bino babiloko bosali pour bobwakela yaya na yo eosala pas même un mois et demi. Il faut ça déjà neutraliser. Mais ce qu'il remarque au moko plus un mois plus de mois, un mois et demi, il y a tant au sali. Ça veut dire que Zambé aligné juste à la qui s'en mouné na katina. Osengela limbisa ngai. Limbisa ngai. Tout ça un passage biblique qui monte autant o yesunga ngana yo pour toyeba passer un moment de délivrance. La Bible nous dit bien dans Mukanda ya 1 Jean chapitre 1 verset 9 par rapport à Arthur Yosali. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quand nous avons sali acte il y a rien qu'on confesser. Bible nous dit bien. Mouton nyo sans ma casa rien qu'on confesser péché naï. Il est fidèle et juste pour nous le pardonner. C'est asa fidèle, asa juste pour nous limbisali. Et pour nous purifier. Ko purifier ça ni kolongo la maladie na kati na yo. Kozonga na état initial où Nzamba créa ki. Mais il y a une condition. À travers ces conditions-là, Dieu au salaki, au tsikala juste. Dieu au salaki, maladie. Dieu au salaki, au marché, vie n'a une paisibilité. Condition est à mon. Éphésiens 5, Éphésiens chapitre 5, verset 8. Bobby, car vous étiez autrefois ténèbres, parce que vous c'est la diable. Vous c'est la bondoki, yabikieko. Bondoki, yababilo, wa chef coutumier, ou bengara, papaya. Mais maintenant, vous étiez lumière dans le Seigneur. Dans le moment où vous confessez, vous commis lumière. Marchez comme des enfants de la lumière. Il y aura condition, il y a moins de la lumière. Car le fruit de la lumière consiste à toute bonté, justice et vérité. Tamoula la vérité. Nengo ndakisa ya koyati na kati ya oisika pona ko boya mamozo sala à partir ya lelo nengo ya ba Christ na kati ya vie na yo. Il n'y a plus de condamnation. Kozongi la ba service au banner au salate parce que okoko ya par rapport à la situation commune pour qu'un zamba salo guérison. Oui. Zamba za miséricorde. Encore salo guérison. Mais il faut arriver au commettre toujours ba art au banner au salaire au benga papa. Et ils ont la plus pire que au milieu. Est-ce que tout ça d'accord non? D'accord. On dit qu'on peut sa vue n'est pas ensemble. D'accord, on a passé finalement. On peut se finalement pas ensemble. On est portal limbisa ngai. Après ce molimo na ngai pona ko mona bana kazo na babysitter. De tout fois ande ko na ngai. Zamba limbisa nga mapesa nga sumi ko le bébé pardon.
Ça la prière on angelo. Le bakolo Yesu. Kolo Yesu. Na yepa na yo. Na epai na yo. Kosenga olumbisi na nyonso na salaki. Kosenga bolimbisi na nyonso nasalaki. Nakendaki mission oyo ezalaki mpona intérêt na yo te, mais ezalaki mpona kodétruire famille ya bato. Nakendaki mission oyo ezalaki mpona intérêt na yo te, mais ezalaki mpona kodétruire foi ya bato. Lelo na yepa na yo. Lelo na epai na yo. Nasengi okoma nzambe na ngai. Nasengi okoma nzambe na ngai. Nazalaki na banzambe mosusu. Nazalaki na banzambe mosusu. O lelo na difficulté na komi nango basungi nga na eloko te. Oyo lelo na badifficulté na komi nango basungi nga na eloko te. Na reveni lisusu epai na yo. Na revenir lisusu epai na yo. Osunga ngai. Osunga ngai. Nakoma serviteur na yo. Nakoma serviteur na yo. Nyonso ya ngai ya mabe. Nyonso ya ngai ya mabe. Kololimbisa ngai. Kololimbisa ngai. Zala papa nga nazala mwana. Zala papa nga nazala mwana. Tambwisa reste à vie na ngai. Tambwisa reste à vie na ngai. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci na bandeko nyonso botali biso. Et on fera tout l'effort. Donc nous avons moyen. Il y a aussi la makasi nyonso. Pour na kokutana na bandeko ni parce que selon ye na ba repère wa pesi biso. To éviter soki ndenge to mona bandeko. Mais to la sembela na muntu nyonso abota le mission parce que ce n'est pas propre ya relaxer longi na ye. Et ça pour la réputation na ye, et ça pour la personnel, pour la personnalité na ye. Muntu nyonso emso a dokimi na vie. Mais à travers voix na ye, à travers bandeko ba yebi ki azani ndeko na bango, ya na ye na bano ya BBC, na famille ya séparé, si que papa wa bingana ki mwasi na ye à cause na ye sous balandi une mission tous en Afrique. Que importe, numéro ça affiché dans ma poste téléviseur na biso bobenga pour que toyeba kosunga bino parce que nenga confesser Zambe ayoki mama na ye. Conseil on a na kopesa na ndeko nyonso tali biso. Mutu nyonso ya na famille, il faut yeba intérêt ni na ye na mpa na yo. Oyeba intérêt ni na ye na mpa na yo. Le moment où vous allez na intimité na Nzambe. Le mot la distraction sambila et kosunga yo pour que oyeba ya ko détailler mutu ni na ye pa na yo. Est-ce que na yo mutu Nzamba pamboli sunga na bato bazangi. Mais tant ozo sunga, zala pe sûr que ozo lona na mabile ya malamu fe bota. Kolinga pe mutu asunga yo te pour mutu azaka mutu. Tika lokoma Nzambe te. Un jour akoganga pona kosungo ya sunga ki yo. Mais soki asungi yo na guide ya Nzambe, na makasi ya Nzambe parce que mutu asunga mutu soki Nzambe abike mutu efa sunga yo. Ata lobi mabe mabe ko zo yo te. Osunga nga na yo. Ndeko na ngai. Merci na art oyo sali ya ko confesser. Je vous assure qui m'écoute na kati na yo. Amen. Paso nyonso zo yoka. Et ici la na kombo na Yesu. Amen. Et sengela na yo o confesser. Et sengela na yo o tatola. Pour moi na loboko ya Nzambe. Seigneur, on a péché au merci. Le moment où on décoye, qu'on tatola. Le moment où on décoye, qu'on lobama benyon so ya salaki, qu'on confesse ba art nyon so ya salaki. Réclamation nyon so familiale. Ou e kangaki, ou e telemaki naï. Ou e komisaki ennemi ya Nzambe. Na moment oyo. Kaka ndenge ya confesser, kaka ndenge ya recevoir yo na motema ne mobimba. Na communiquer guérison instantanée na kati na ye. Pasi nyonso ebande ko maté na motema. Na moment ezala nul sans effet. Pasi nyonso ebande ko déranger. Na moment on a déraciné yango par le nom de Jésus. Guérison ekota na kati na ye.
pote kauka na makasi na yo. Nyonso ezalaki réclamation. Nyonso esprit négatif ezo déclarer amené pour na sacrifice. Kanenga yeko confesser. Kanenga ndimio loko la Seigneur pe sauveur. Vie ekota na kati na ye. La Bible nous dit il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est que le qu'on a recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Condamnation, nous on a l'omoli yango par le nom de Jésus-Christ. Guérison sur guérison écoute à la kadinaï. Na kombo na Jésus Christ. Tenalobi amen. Amen. Merci. Merci na Mathieu sur la kibiso. So kinzamba zongité. Toya toujours na émission pour na resonga et pour nous ambassadeur toujours ya kokamo na kadina biso. Tokoki. Pisa ngo. Telema, telema, foxé. Mibrasaka ya mandiri mushuba. Zibranoka. OK. OK. Chako ni manoki ndibi. Yawe supanguya nayo na mabota supanguya nayo na bekilizi yawe supanguya nayo na banation nguya nayo papa nguya nayo yawe sopanguya mokondi sopanguya bomana bika sopanguya Sopanguya